Bandeko Leketu na Carmen Odia babebani liwa oyo Angelica esepare bango. Leketu na Carmen Odia relation eza susu ndenge ezalaki te. Bandeko bomonaki oyo elekaki na internet yango penza te moto ekaboli bango. Me bakabwani bien sikoyo. Bolanda boyoka eloko surtout likambo oyo ekaboli Leketu na Carmen Odia. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko boyebi malamu Leketu amesana na bandeko na ya basi. Azalaka vraiment bien na bana basi tolandaka ngo banda toyebi ye soki tomoni Leketu na bana basi bazalaka vraiment bien. Alors même Leketu oyo azalaka bien na bana basi na kanisa bolandaki deja bomoni na Yvette Kalombo bazali distance babebana mais moko sambla. Bomonaki na bandeko mosusu basi pe akabwani na bango. Alors na Carmen Odia bolandaki na cinquantenaire tango Cor Angelica eyaki boyokaki mwa échange ya parole pona kombo ya Sarah Tola. Bolandaki yango bien. Carmen Odia tango alobaki akritike akotisa Sarah Tola ya Pepsi, alors Leketu adefandaki Sarah Tola. Carmen Odia amonaki yango neti mabe malekisi na ye. Leketu pe alekisaki basukaki na bango bien. Mais Carmen Odia asepelaki te. Mais lokola Leketu aza mutu na media kombo evanda, aza na village Panda, lieu de rencontre, et puis na miso Carmen Odia aza toujours ndeko na mobali. Moto esalaki neti ekufi. Alors Sarah asalaki émission, non asalaki kuta émission te, akomaki na Facebook alobeli Leketu. Leketu azongisi réponse mbala moko. Leketu abakisi lisusu asali émission pona Sarah Tola. Alors Sarah Tola, après avoir émission oyo alelaki, asalelaki, asengaki pardon Angelica, pe abikisaki Angelica, azongaki asalaki émission mosusu, oyo vraiment apopolaki na ndenga kosakana te. Siko na émission wana Sarah Tola alobaki sikoyo bien pona Leketu. Atakaki Carmen Odia. Alobi peke Carmen Odia namura atangi bakombo na bango bakokende na tribunal ya grande instance.
na matanga wana mingi bakokangama. Saratola azalaki nerveux, alobi. Alors Carmen Odia banda aya na media asalaka rando apopolaka me amemakango na ndenge moko azwa makambo na justice te, azwa pe makambo na batu te. Alors Carmen Odia lokola moni Saratola atakaki liboso Lekechu akipaki ete, me nsima nango abikisi Lekechu azongi ayepa na ye Carmen Odia na Mura pe atangi bakombo, atangi kombo tribunal oyo ye moko Carmen Odia abengaka mukamate. Alors Carmen Odia abangi makambo. Carmen Odia ye pazalaka na appui na ye azape na batu na ye. Po Carmen Odia azali na batu penza. Ataza na mbongo na village panda te, maza na batu. Ndenge bino moko bolobaka. Zanga mbongo zala na batu. Alors Carmen Odia batu na ye basali nini? Baluki moyen message ekoma na Saratola ke soki ye Carmen Odia abimisaki maloba wana, mutabandaki makambo wana eza toujours Lekechu. Tangu Lekechu abandi makambo, yango ye pakotaki bongo. Sima nango Lekechu akomosala oya yebi Kiyuda, akomosala neti azoboma moto, yangwana Carmen Odia abimaki mutu mabe, Lekechu abimaki mosantu. Alors bolandi émission ya suka ya Saratola alobi sikoyo ndenge nga na lobi. Akomotake lisusu Lekechu. Alobi na Lekechu yende mutabandaki makambo. Carmen Odia balandi simasali Kiyuda ndenge asalaka kaka epai ya la baronne. Saratola alobi ebele. Mena moma wana Carmen Odia lokola si babalansaki Lekechu, lokola esi batekaki Lekechu, lokola si balobi makambo ndenge ezalaki. Alors Carmen Odia kaka tango message ekendaki pa Saratola, avant kutu Saratola asala émission, distance sekotaki bakabwani. Na ngonga o nazoloba boye, Saratola yete mutakaboli bango, me makambo kaka o Carmen Odia na Lekechu basalelaki bemission, yango wana ekaboli bango na makambo mosusu, na kidrodo, na kivantar oyo Lekechu akomotia na bandeko ne kaka ya basi o bazalaka. Na yebite soki bazowelela mwasi to mobali, me Lekechu na bandeko ne ya basi o bazovanda, on dirait bazozala na ba conflit d'avance ya kimbanda. Soki bandi malembe na village panda to bisika bakutanaka, sima nango bazoluka ba profiter, surtout Lekechu mutazo profiter akota. Bon, nakoloba Lekechu kaka te, mena oya Carmen Odia Lekechu muta profiter akabwana na Carmen Odia. Carmen Odia abetaki yango kara, me lokola
ekomi mukama te batangi kombo na ye na Saratola. En tout cas, Carmen Odia abangi na ye makambo. Ayebi Saratola aza na position ya bien, aza na ba relation ya bien, pe aza na mwa quelque chose oyo akokotia en jeu. Lokola Carmen Odia asuetaka te bakanga ye, aza nango pe posa te, alors asengaki ne pardon, batu na ye basali balukeli ye solution. Saratola a libéré Carmen Odia, azongeli le Ketchu, pe bolandi na émission ya suka, apupoli le Ketchu na ndenga kosakana te. Donc Saratola akokangisa lisusu Carmen Odia te, Saratola na Carmen Odia problème eza susu te, Saratola aza siko na problème na le Ketchu. Soki le Ketchu ameki kaka bakoyindana, bakotala nani aleki muninga na kimwasi, ndenge Saratola alobi. Mais le Ketchu na Carmen Odia babebani. Le Ketchu na Yvette Kalombo baza ya kobebana akosa bino te. Le Ketchu aza kaka en bonne relation na Tania Mabedi, obakisi bamisusu ba Lorette Aruna. Mais Tania Mabedi, oui, baza na relation ya kitoko. Alors, bazo kendepe très bien. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, ona na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, ona na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss